bino bande ko nyo comme bozaki place mobolinga ni mamo livre ayo bimisa ya jani bisika moi zaki pour bino boskochela biso emono vivant voilà président ça pour la brune pas zaki azaki da il fumeur ba pe lombe la brune on a mona o mote longina été ake longima ya ba to ba oye to ye o che to che o boki to boki o comprendre voilà. Et loko nini boye bisanga effort nini le bozo le la to mona be mission so salema maxa bien a ça des missions mais baba do pekisa ils sont ça des missions ba pekisa ita na bana yo pekisa la brida ni maxi baba comédie so baba pekisa si ko bana pekisa bono linga le loko natika biso ao balongola ke na kisasa voilà. Dani, comment la brine. La brine a zaki bien petit ama, biso nyo soto ye bien. Petit bitinda mais la brine. Petit penza il y a zaki une fille qui bouge. Qui bouge penza. Ah oui, oh. Il y a mon amour comme on désarrêté. Lève pépère peu. Ah ça penza ba lève en mis sur penza et bois comme mon kongo penza qui kangi you. Je te jure. Qui kangi you ça m'a. Oh ya jeno mona jeno zaki pété. Yo mona kondo ndazana zaki pété. Mutu elon kitoko mulai bongo. Si ba vivent ba signer ba oleka la penza ba côté likambango ba côté likambango ba côté c'est penza likambango ka goût ajuisa penza ya on zaki penza na biloko ngo penza talibe makambu tu penza mouillé olete ya zaki presque mouillé quand zaki ba nzoto lokwa papa boni ya so jo simba te totika koke poto eza bonheur te koke poto eza fin du monde te to mona be bazana ba poto na basenga ba 1 2 dollars 2 euros 3 euros ala la peli banda $20 kotinda no te bato misu bazala kuna so la peli banda mazana poto taneti ya jani kondo asali 15 ans na poto pokende pa na bango kote ku ba holela matanga za pa na bango te pandeko. Mais je ne sais pas 15 ans avec la facilité azo la pe maman na ye esika mo ya bien côté bazana kati kuna ko azaki pe na capacité bimisi maman na ye kitambo wana azoli pe maman na ta monde ko mo boye ata le pont mo mbata 400 500 et manquer janité mazaki na capacité wana te parce que moi si après veiller le mo et loko l'équipe ya Jenny yango pe yote mirage soni neni artiste est musicien mirage il pas écouter là le moi ça prévient mukanda mais qui mobali na eka ko bunda nzambe il faut interpeller pe Charlie Malou la concernant pe le Camboya José de Londres baboya nati te iba bwa kanga pe mukanda fa pe ça José ya Charlie zone c'est là José mon makambo interpeller bino voilà interpeller bino ba artiste comédien na biso attends mais ba privé mukanda pa José de Londres pe on pe mimika bonga mimika be yatika ne libala kwa zo mona ajizo pusana na robota mkonini na bala na pour belle femme ça comment on mititi asimba makiki masisi tu vois ya malula libérer Mukanda José de Londres libérer on a besoin de ça on a besoin d'artiste ça soit kufa na buzo ba boyete libérer Mukanda na ye et ko sala bien parce que obo sala oyo te basa poto ba ramite mais éviter un jour sur mon bala bensinga na poto na vaine na nyo colonel ba la brain t'es comment tu la brain donc azata brain monter mais avec la cara monter mais mbindo comédien na biso na kombo ya Viviane à l'équipe émission pas bana ko traiter avec ex agent mais bana on dit manete mais ko tangisa même ce belé moi je n'ai pas si passe pensa comment Viviane ali pensa ex na epo sera na Jani wana azaki musakata au bon ça va somo bazama ben mouillé mal oh Jani mais Jani ça Viviane te baza pe belé na maboka na oh liste zamulai liste exact Mami bomba ne mami kanga. Liste peut-être moulai. Donc il je vais la mettre en robe noire. Allez. Elle là artiste là-bas on est na kufi. Ba pakata pas ensemble. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades et tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024.
Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. On va faire la carte à salon. Camps Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon. Ça va dire micro-shaking pesant en téléchargement. Ah, la carte, il y a Camps Beauty. Bah, vas-y, Baza. On va déjà demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. À côté de ma salle pédicure, ma colonie, à tous les problèmes, on m'a katana. Ah, on a Camps Beauty, Brazzaville, na 123, Avenue Ampère, 123, commune à Bakongo. Ah, on a Bakongo, on va bien. Ah, on a make-up à Péry et Kitoko. Donc, ça, on a un espace là, le make-up de Salamara. Donc, ah, on a décidé donc. Manicure, soin le visage. Vous connaissez, ça va marier. Vous décorer mi tout cas. Vous connaissez la perruque. Tout. Location de voile. Et ça, la carte à Brazzaville. Donc, voilà. Une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza. Voilà. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. À la présentation, vous avez l'habitude de regarder des Karibachi à l'homme de Boye Makambozali. Garçon 1m70 par champ Kingo Mombe. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. On a cette obligation de vous servir, de vous tenir compagnie, de vous divertir, de vous informer. Pourquoi pas aussi vous déstresser un peu, vous avez peut-être des problèmes en famille, en amoureux, et quand vous regardez des Karibachi ou quand vous regardez nos différentes émissions, vous êtes tellement errés et très contents. Voilà, je vous dis un grand merci. Laissez-nous vous signaler que rendez-vous à moi quoi le 19 mai au stade de Martyr avec pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Tout à l'heure le 19 mai au stade de Martyr à partir à 10h, Babisa est disponible, Illico cache tout, vous allez servir aux louange, adoration avec pasteur Moïse le 19 mai au stade de Marcy. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas dans mes anciennes studios, dans mes anciens plateaux. Aujourd'hui, je suis chez elle. Elle s'appelle Tanya Mabedi Dizamboka Neymar Taï. Elle va tellement bien ça, analyse bien par rapport à l'actualité parce que vous êtes tous dans les réseaux sociaux, tout ça éprouvé, tout ce que vous savez, moi, comédien, il y a Miné, il combo, il y a Jennifer, il y a qui la peau, tout ça qui lobby. Tout le monde a nécessité de polémique et belé, verser belé. Le quoi ça la banalise qui te porte, je suis un peu panaï pour te mettre en l'air. Alors si la réserve est d'accord avec moi, il faut la caméra pour dire bonjour et bienvenue à Tanya Mabedi Neymar. Bonjour de Karibachia, bonjour tout le monde. Bonjour Namania sur la Arabie sur partout le monde. Voilà. Le mardi, Zambala Moussibiso, après ce paiement. Merci parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, nous sommes l'Arabie Saoudite comme ça à monnaie parce que quand on a 1000 questions, on a noté. On a été donc Nzambe moraza azaka Nzambe. Donc oh ba kei biso to tikali to leki mona lote. Ni na bo santo lo ba mama lor. Ba o ba kei nga matikala leki mona mo santo te, na leki mo pe na kitoko te, na leki mo pe na mbongo te. O mo ba millionnaire ba kei. Ba tiki ba pango, ba tiki ba mitu ba jet privé. Tanti boko ko foki na zan na grand marché. Ma titi. Atiki ba vanité de vanité. Atiki ni osa aboka ba boutique belé, aboka bijoux, aboka ba station, aboka ba ndaku, makei na e. Akeka na mo cercle mo amoka, alatika mo robe na amoka. Batie maquillage ka ba bembe. Akei ni oso etikeli bande konende ba bénéficier. Donc tout ça la ka bola mpo bola mo pour la rater. Et ganga kakata lelo te lobité e ko ganga. Donc c'est ça condoléance na ngai. La famille artistique, nous sommes ici. Moi, on a un monument. Oh, tu bien regarder comme Franco Maboké. Donc, il y a Jennifer. Qu'est-ce qu'on me repose un peu? Ça fait trop mal. Comment on a un bon penza à la
niveau moko bato ba s'attendait nango te. OK. Bato bandimaki te mais ekomi nzambe azoka lokomo. Voilà, tellement ma belle avant tout pour cette émission où il s'est un peu koloka sangwana. Comment tu as pris les nouvelles dans les réseaux sociaux to batenga ki o dis-nous un peu. Ouais, sangwana nazoki ngo hier naotaki libanda naotaki ville. OK. Nando ça va course mon boy. Elle a combien de coups? Non bon, on m'a fait ça ni. On devait faire qu'elle livrer biloko, pour la livraison, pour la dressing style donc c'est ça disponible. Il y a ça disponible. Il y a ça disponible. Il y a ça disponible. Ah OK. Il y a ça disponible. Ah la dressing. Voilà. Donc on a bon ma business maman benga tando solo là. Après moi moi mta gangi. Hey! Na minini oh ya jani akufi. Na bi jani wa. Ya jani kama kwa ex mao. Ngabiye jani ona mona osiko po ba mida na ba ese na live donc on a qui pressé na bien ça penza solo donc qui passi na ota la sauce ba émission jani na ba ko c'est le monter na vie na ye yo ba bi ko kene poto eza ko bonga te de voilà ya bi paradis te paradis ko to longoli ko kene ka poto eza ko bonga te so eza ki ko bonga mais jani alinga za po o ebomi jani nde to landi be mission jani voilà to landi réalité oyo totali na émission la brine totali be mission jani totali ba façon na ye comme on a net vidéo ezoleka comme on a façon d'être jani azaki na bana au seka na bana mazaki on manifester joie te azaki on a toujours rêvé ko ke poto eza ko bonga te voilà ça bonheur te to yebisaka bato ebele oyo bakomante la biso poto eza richesse te ezaka ok place mo boye biso biso na Congo avant lié molo mo lix faut ça mo 200 mo 100 mais kuna molo mo simple molo mo lix biso mo na lix kuna normal kaka est-ce qu'on a bafuta bana bafuta ba facilité sociale poto mona social kaka poto mona ba te belé pe kuna na poto ba galeraka ko ke poto ça ko bonga te décarré comment na yana biso ya Janify na réalité 15 ans 15 ans na poto 15 ans na poto imagine-toi 15 ans na poto 15 ans ya passi ao seka nelongi mais motema elelaka ao forcer en fait ko seka ao forcer ko za na joie ao forcer ko za na bonne humeur mais motema elelaka toko sala te toko sa biso nyonso la conscience na biso te toko sa conscience te o moni to vanda ka boyde kariba shia na ko yena mbeto nanga to vandi libanda to lieto melinde to vanda ka to seki et to kota na ba réalité de na vandi boy na siso sa live na dressing style na sisi émission na ko mo ba télévision na lie na meli so ipe se jena mela na fungola bouteille na champagne pour na kana ngona problème te ezali carton penza so na bina siliki na keso ba proviser na mabe na sisi na lie penza na meli décarré so na côté na chambre nanga réalité moi même ce otungisanga voilà nzambe na besoin mususu linga bana au côté na suku na bolala esika na openza ya kokitsa moto nafani mana ko mo raisonner nzambe likambo na ngo besoin zo simba te pourquoi likambo na ngo besoin nzambe zo pesa ngo te pourquoi nzambe na nga pourquoi avec beaucoup de questions mais non bima ki toko la lati ki toko na bimi bato la pesa apparence libanda ko rien n'était et l'autre ya jane et même ya jane na biso lelo apparence ya jane na biso zaki eroté ya jane na biso zaki ne eroté ya jane na biso zaki ne bien te lelo to moni biso so finga la brine biso so finga la brine parce que azaki moto azaki porter bonheur ya janité voilà effectivement et qui ça on a posé quoi surtout quand on bat t'es azaki porter bonheur ya janité babi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur trouve une bonne femme pas seulement ba préciser ba signos te ko kutana mwasi mo baza mwasi mais ça porter bonheur na yo te asa on nzamba tindela ki yo te tu vois ko kutana mwasi amemio na libulu amemio na singa moboye ekangi yo mais so kutana une bonne femme ya biso papa biso bazwa ngolu papa ça ça mabele que ça na me repose en paix azwa ngolu ekokutana mwasa malamu na vie vous comprenez so maman biso ça kama malamu te mais biso biso peut totanga te voilà papa ça azaka na mbongo mazaka à l'air qui mettait maman na biso aza une femme une femme forte exceptionnelle une femme
atangisa biso a force ko tangisa biso tana ba internat ya bien pour atangi mingi na internat a force ko tangisa biso tana ba internat on a mon bagage moi connaissance ben oui mais papa biso azaki papa na biso azaki bien pour na biso mazaki à l'air maman azaki kana ba maîtrise que soit ma papa biso que soit ni kita mata kita mais maman elle était toujours là. Taka muluba kitoko, muluba pembe. Imagine toi, après si Anzela. Parce que roulage. Muluba siko ya. Comment soda? Bah oui. OK. Na koko langa soda kota bo papa, koko langa soda kota bo maman. Papa langa soda, ba oncle langa ba soda, ba papa le ba dans libota mbila na mbila. Na penza. Na ipekrim bazali. Na nini na pire bazali. Mais le long de Mabé va condamner la Brine, Babi la Brine a une mauvaise femme et condamner qu'à histoire. Les gens disent que la Brine a qui pire petit, il y a Mao, Badala qui chasse, il paraît, il y a Janine Guinée qui voit la Brine à Tirki à côté. Est-ce que ton débat les karma existe? Est-ce que peut-être le comme Mabé peut-être Salara bat blessara bat peut-être un père est comme dans tout bango et la Brine a bien manifesté la bite la robin on a fait. Mais la Brine a moi si Mabé. OK. Oui. Dans la vie, on a la ça tu vois. Vie, c'est la surprise inattendue. Oh yo, tu peux réaliser un côté. Voilà. Tout le monde a fait boire meilleur ami à la meilleure amie nae. Voilà. Avant de comment va continuer vie. Vous comprenez? Et ça destin. So destin est un bongo et un bongo. Vous comprenez ngo? Destin c'est un que yo vanda nanga to vanda. Destin c'est un que quand les copines nanga bon ça rappelle journaliste à Kenya poto. Bah ça na mobile na 15 ans. Baboyana basala ta ba 8 ans baboyana bazala raté baboyana par exemple mutu tasali vini ki apakati na opa kuna ki apakati ba mutu na vina mais après des années le coup de tester la bango ça ka bango ekanga ka bango ba osani après ba osani ami mo sine poto le ba venda ko mo ba bota bana et ça destin ya mao balongola ke na kisasa voilà. Dani, comment la brine? La brine a zaki plus petit à ma biso nyo soto bien. Petit bitinga mais la brine. Petit penza il y a ma zaki une fille qui bouge. Qui bouge penza. Ah oui, oh. Il y a mon amour quand ma désarté. Lève pépère peu. Ah ça penza ba lève en mis sur penza et bois quand même no kongo penza qui kangi yo. Je te jure. Qui kangi yo ça m'a. Oui, jeno mona jeno zaki pété. Yo mona kondo ndazana zaki pété. Mutu elon kitoko mulai bongo. Si ba vivent ba signer ba oleka la penza ba côté likambango ba côté likambango ba côté c'est penza likambango ka bu ajuisa penza ya on zaki penza na biloko ngo penza talibe makambu tu penza mouillé olite ya zaki presque mouillé kondo zaki ba nzoto lokwa papa biso monika nzoto kondo papa na biso te lombe nzoto lombe suka te papa c'était lombe nzoto mbinga zo nzoto ya kondo papa na biso parce que ya pembe na ngo penza siko ya mandefa rouge. Oh, rouge sous. Parce que mandefa rouge, moi na question ka bela ngate. OK. Parce que mandefa rouge basaka moabi, mandefa rouge, miss ni zakilo e feza miss papa biso. Ezaki lokwa moi lenti, ezo kende. Faut pas passer miss ngo nga na bouger hein. On liga munene boy. Voilà, tout ça. La brine zaki on a tia bande ko simbela ya mao sac. Tia zaki petite ya mao. Ayeba kinda bande ona bande da yako chape e condomis. Baba bana mano nyamba basa kisasa. Kesa so cha condomis uti. Ti azo mona ki ndeni ya mawe yana ngai akopa katara mbala kitoko boy. Ndapina za. Mais ti ba ko bata na cash. Nzambe pala la raté la brine akei akesa vina na Turquie kuna na nyoso wana. La brine c'est une mauvaise fille. OK, comment ça? Azamo malamu te. Ce qui est que au lingi mobile pour émission pour la brine à sala et la brine mal accepte que ça il dira accepte que il dira accepte que alinga kondoté donc kondo forcé. OK bolingo c'est si là qui bolingo ça qui sous terre monikuna comme na poto akomo pakatana papasha biloko kitoko ba garçon to bola matoi mais kondo pas na loalité il y a jana qui mouillé na loma azaki mouillé yesu ko abona ke ya jana dali bube comme ya amoni garçon mo libumu plat aboki da slima kiti aboki tato bien na kufi soko yeba ki bongo ya babolingo toxique e bomaka voilà
ya mawa azolela na kina po mawa lela ya mawa asala film la wana est-ce que la film histoire mawa eza histoire na été mais ekenda eza correspondance mo wana voilà oyo moni que si la chakiye OK si la azambiaka azamuto to ayebaki abifuna pese rôle alelisa bato lela et film je me souviens bato balela va fleur bango ba jouango ba marika bongo bato balela na série wana si bato na ya mao abi si ba changa nga na yeba teke e ko correspondre na histoire nanga ya mao ti alela kawa la brine on sa la fête ya jana longoli la brine na Turquie mais mi poto mo yeba teke muto zo linga o mema o linga o zala na ye zone muto abomolobi muto nyokola motema na po la brine nyokola motema kondo anyokola motema na ye eloko so esimba te batika ka yebi niveau nga linga ex nanga ex fiancé nanga taka déjà boka meti da boka longitoko meti pe longitoko ya pasha me mbongo aboka makambo nyonso aboka nena linga mulai elongitoko aboka sutato koma kombola na liboko nazaki kaso na tele na kwei oh ex nanga baninga na musu bazondima te tanya suis garçon Instagram mais elle est simbité et comme que le problème la zone la zone et problème au bimabo batali okuna ba moni yo ba imam ozongisa boy bolingo comme azaki kitoko le garçon aboka pete lo kitoko mignon les gars ya c'est direct on comprend Marambeza. Reste coquille. Tout ça nini. To kabwani. Mutuna mutasa vina. Voilà. Mutuna mutasa la eza bien pour naïe. Nous ne sommes pas des ennemis, mais chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie normale. Chacun portera sa propre charge. Mais Jani. Nana mituna ne loko. Bande kolanga nyoso basala tête bana poto. Voilà. O ba olela makasi. Démarche ni basala. O bazo nyoko mana kolela. Boy bisabiso lelo. Démarche ni bosala pour na Jani. Voilà. Bino bande ko nyoko mo bozaki place mo bolinga ni mamo live ayo bimisa ya Jani bisika mwazaki. Po bino bosko chela biso emono vivant. Voilà, président Saïsaï. Zolo. O chela biso emono vivant. Ba président du Tchekapang. Ba président d'une V12. Bato ni sobala akuna na poto na kisasa kwa da imangu. O kutoka na poto na voilà pour place ya. To bango baza na poto ba yeba ba réalité nini o ba neko lekela ya na biso kondo atiki biso depuis hier. Yebisa biso. Pour cela qui est fort nini. Voilà. Parce que vous venez qui propose la bolo que la y a une solution abima na captivité wana ya boumbu ya la brine. Pour la brine pas aki na île Fimère. Ba pe lombe la brine on a mona. O bote longina été. Aki longima ya bato ba oye toye. O che toche. O boaki to boaki. O comprendre. Voilà. Et loko nini boye bisanga effort nini le bozo le la to mona be mission so salema. Matsa bien a ça des missions mais baba do pekisa ils sont ça des missions ba pekisa ita. Na baba do pekisa. La brida ni maxi baba comédie so baba do pekisa. Tu ko baba do pekisa bono linga. Le loko ndatika biso. Voilà. Vous avez intérêt na sima wa. C'est quoi intérêt nini o ezaki ke muto se marche nini. Ya. Obi passion ya jana pesi mama na ye. Maman d'alinga mwana koli mais faut tout maman maman ni na question na Barcelona dis na mutu mwa benga ngal bilanga biso to vana na Jani na poto bon bazaki likolo ba Jani bazana na rez-de-chaussée babi Jani na la brine la pona comme na niveau déjà ko benga na Jani ande ko finga ye abande ko humilier na miso abatu kana zoki na bibo par rapport de bi que démarche ni ba comédie ba sala ki to pe Jani mo pe solo ba tuna mo woite mais to mi tuna ba question tant na ba comme na niveau déjà ko suona na mobile na moi na niveau wana moi so humilier miso abatu mais pourquoi pas ko benda nzoto pourquoi pas ata ba po firenze ba kamana ba Jani ko c'est que tika awa yo le ki tike zate pour le ko na niveau mutako makondo c'est vraiment décevant tolobani yo l'ambition amour toxique et bomaka ce que zo simba te on laisse ya Jani na ebité lo ne bande ko ressaisir ye avant nakaka azala kana la brine ngano melise maya nini ano melise bilo nini c'est ça oui ebele ya basi bazaki na poto pe ebele ya basi pe bazanga mibali kana poto wana bana ba femme sala na bana 3 4 kalo kala brine bazaki na bana azaki na bana ya Jani na bana
na mayo za mona na batu ana kini ya jana na ba jeune fille na jeune fille le entendre ça yebisanga za ba jeune fille ba bien jana avec même incapable de otinde la tabana na ye ata $10 ata pa na bango na 15 ans. 15 ans surtout. Na 15 ans. Nombre des années, Jana Sali. Na 15 ans. 15 ans de carrière. Et au bout du monde, comme 15 ans, Koli. A comme Moutou. Moutou na katabatu. Ya. 15 ans, on a ça Mukanda. Dans la brine, priva, ya Janine. Tout est pour tout. Et ça passe. Bande de Konanga. So moni ke simba te tika. So moni pe simba te tika. Ba force que l'autre côté nazo vivre nazo lia nazo mela nazo take dressing style. Nazo take biloko yo. Nazo lia nazo mela esimbi te to tiki na biso. O mama na nga za na besoin na nga. Nga za mona liboso ya mwasi pa mama na nga. Na grand frère na ngai ne na koma lokwa mama deuxième maman na ko linga teke na banda ko faire souffrir lo mobo na bolingo mobo et simbite na tiki na komi célibataire après 2-3 mois na ko me so engagé pour les ngala nanu vous comprenez anniversaire na appelle le 26 patama boka mawa bo bonzanga peut-être lina c'est le mois milulu mo somo kaka ya somo benza to la tableau moi elemba mai oni ya so simbate to tika. Koke poto eza bonheur te. Koke poto eza fin du monde te. Tout le monde avait bazana ba poto na basenga ba $2, €2, €3. Ala la appeli banda. $20 Continue non te bato miso bazala kuna so na la appeli banda. Mazana poto. Tana tia Jani Kondo. Asali 15 ans na poto. Pokende pa na bango. Kote ku ba holela matanga za pa na bango te. Pandeko. Mais je ne sais 15 ans avec la facilité azo la pe maman na ye et c'est comme moi bien côté bazana kati kuna ko azaki pe na capacité bimisi maman na ye kitambo wana azo pe maman na monde ko mo boye ata le pont mo bata 400 500 et manquer janité bazaki na capacité wana te parce que moi si après veiller le mo et loko l'équipe de Jenny yango pe Mirage Sony neni artiste na musicien Mirage et pas écouter na le moi ça prévient Mukanda mais qui mobali na kaka ko bunda nzambe il y a faut interpeller pe Charlie Malula concernant pe le Camboya José de Londres baboya nati te ba kanga pe Mukanda fa pe ça José Charlie zone c'est là José moni makambo interpeller bino voilà interpeller bino ba artiste comédien na biso attends mais ba privé Mukanda pa José de Londres pe on peut mimika bonga mimika beyati kana libala kwa zo mona aji zo pusana na robota mkonini na bala na fa na ka pour me belle femme à comment on mititi à simba makiki masisi tu vois ya malula libérer Mukanda José de Londres libérer on a besoin de ça on a besoin d'artiste à soi kufa na buzo ba boyete libérer Mukanda na ye et ko sala bien parce que au sala te basa poto ba ramite mais éviter un jour sur mon bala ben singa na poto na vaine na nyo colonel ba la brain t'as comment tu la brain donc azada brain monter mes mbindo ya o mena masanga brain masanga bololo mais explication pour la brune parce que je vais un souter bise bien moi le biquet Jani qui otala bana qui otsika bana na école il m'a dit que côté Jani piqué crise il m'a bengi sous famille Jani donc explication sur mon na clair explication famille on va le voir non t'as une explication au pesa voilà comment ça ah pendant explication pour Jani ko fina ndaku net ah une explication au pesa il faut pas ça maman ba Jani explication claire mon est clair il faut pas ça maman doit explication il y a Jani ko fina ndaku na ndaku na les crises akendeki côté ya kendeki yemo ayebi côté azalaki yemo ayebi ti mobala kufa asali crise yemo ko et Jani comme qui souffrant il souffrait beaucoup c'est choquant je te jure comment la bande de connaissance mibali de bazo souffrir c'est choquant ce que simbite tika yo tika na yo abandonné vie ça na ba surprise le to pesa ma raison pour y avoir les lobby na yebisa ki azonga ne kino yo so il s'agit bon na ba kisela ya tambongo azonga de carré to sa émission Torole la pensa, torole la kondo. Mais bah vous pouvez payer à Mao même si azole la papa moi na comment expliquer à Mao dans la relation sous coller la Mao coller la Jani makasi bon les gens se posent la question bah ya Mao aller la peka na ni pas que dans sa moto.
quel que soit linga qui peut y avoir linga Jani mingi quel que soit bolingo na ye kufa kité mais ay ba ke akoma de amosa mutu abota ki paye ande ya Jani ça le peut vina ye ole la ye loko artiste le la ye pe loko la que avec ex na yo le normal pour commander une relation pour choquer peu belle famille on a été choqué peu relation nos années été pour le moment tu vois ça fait trop mal comme on a koyo kaya mao o sonso ke alinga ya Jani ando linga ya Jani ah ndo lingi ya ko mela mobali mais ya Jani basali ba mao na basene ya mao vanda peut-être sur ma scène basene monsieur Jani sala e question de ma réponse un peu. Mais comment on appelle le lot il y a Janet Sikibiso la bribe bazo acquisé na marampe belé le mot soulevé qui est très important qui par il y a ba comédien topé ya émonu réellement visa wa comprend comment on a de ba comme ba ko kufa boy na ba dossier peut-être ba 100 000 kanda ba boy est-ce que il faut qu'on revoir nanu structure ya émonu réellement vivant topé la faute tout gros ça on comprend comment on peut dire ça. Alors quoi solution ba ba nini ne obongisa soki ezala kaka soki ezala kaka pour la photo te pour na kolsangana te ba match te soki ezala ma pour aider nous vivants ba revoir ma belé et ça la bango bien ba changer penza structure na bango président Sai il est temps pardon ça fait mal comment on a bazar pour les pas tout le monde peut comédien na biso na kombo ya Viviane à l'équipe émission pas bana ko traiter avec ex Jani mais bana on dit manete mais ko tangisa même ce belé moi je n'ai pas si pas pensa comment Viviane à l'équipe penza ex na epo sera la Jani wana azaki musakata au bon ça basata na somo bazama bemouye mal oh Jani mais Jani ça Viviane te basa pe belé na maboka na oh liste za mulai liste zati bami bomba nde bami kanga liste peut-être za mulai donc ya je vais la lettre là en robe noire allez alors là artiste là ba munena kufi ba pakata pas ensemble mais comment même matin à Jani toi qui lobby pe kuna na résidence familiale comment on a ti bana sangoya qui tout ce que moi en tant que comédien moi été ba me connait ba on va y a place dans la vieille puis kuna vieille puis te ba ndeni c'est ça là ba sala pas mama kila kufa ka boiti maman club tu as dit kana na centre ville na kingasani tu qui awas na njili te awa na nzela ku mopono. Oh, mama kambo. Te mama kila za vie. Mama kila pour faire la pompo non. Oh ya Baba linga VIP. Baba linga sango. Baba linga sango. Ndio bazana ba linga basanga déjà ba luka pe place Ba le la matanga ngo. Major Bisadi de senga. Beaucoup la penzela. Mu Congo. Ah Jésus pour ça biso mi Congo comment on dirait. Na moto quel souci. Na moto qui dit. De la solution major Bisadi allô comment message à souka pour na bato pe mais bon de la moi consolation la famille la maman consolation maman soit forte la bonne consolation ninga na pesi année heureuse yem tozali de ba passion na ye on sa vie est tranquillement yanga nini consolation ça na consolation mo différent maman ba Jani kana pesi ngam passer dans poya maman bongara akoli bane ba bondi akufi ba honorer ba konzi na lememia de to kundema kaka donc nzambe ka zo moli monene na kimia ya Jani pesi pasi apesi penza pasi donc soki penza mambo to zolo ba kila pri na za sima ya makambo nyoso pona ye jijima ka nzambe sala bolingo so simba te bandeko na nga botika force à bolingo te minu ko ba ko force bolingo et surtout ba comédie botika bo les ça bozana ba esprit bo na poto beaucoup on perdre ba esprit bonne na bien ba bolingo ngo ya bino commandé nini o ba bazana wa rete manika ba sala vidéo te vidéo na TikTok ba mona ça c'est mon bébé, touche pas. Maman, yenga, qui c'est yenga, tika quoi? Yenga, côté la famille, yenga, Didi. Ouais, on peut dire ça c'est mon bébé, touche pas. Notre amour à notre. On va passer bisous. Ah, passer au flair. Ah bon, si ça va flair à mbala. Ni coffee. Eh, botika biso, bosilama. Bolingo so simba te tika na ba benga ndumba mais yo za na bonne cause ebi ke ata ba benga ndumba mais na ebi ke na zo tombola bien bango nde baza bien te na ngana sa nini ata na bible bakoma soki des personnes ba otambola bien te pour ça ni bokabona l'autre kuna Abraham bakabona yana leki
Bon biso to kuta na samo kilo na nzeta figi. To papa na makasi yo ke na nzano ngana ke na nzano. Na vandi demo na ozwa mobile te 3e mois na ozwa. Ah na ozwa. Na ozwa pe na bingisi su ya muye ya somo. Ya mabeli susu. Oh. Et ça va te donner l'exemple. Et ça va te donner l'exemple. Il y a kufa tiki biso. Samedi azalaki allié, dimanche pas azalaki lundi tiki biso histoire esili. To ça be mission après tiki cha. Cha. Ba dédicace non pour te biso to kabwa. Ton message à dire. Yango na koyemba. Azaya bike kote. Azaya masapote. Azali nzambe ya solo. Nzambe le 27 juillet. Le 26 mai, les années de Paris, wana, banana nzambe, ozamoa la nzambe, kolandaka bolingote, yaka to bengio, yaka, oyoka vraiment, banana nzambe balembi, to lembi, te biso combien toi na répertoire, o comment, kolo Yesu, yo mwana na nzambe. Yone motema ya basanto etalelaka nzambe bakina yo bazongaki pamba te Yesu nzambe malamu ebolata pasa bana nzambe okasoke boy lizibanga yana yawa kuna libanda ngoliata zokana pesanga libanga elembo ya boka nzambe nanga asali obola mwebele emonani na miso est-ce que pese mazi ya pambe pesa ye mato ale mato ate le 27 juin na stade bala na nzambe to na bino kaka bala na nzambe bolembi te bien na biso sko na gospel ya kilelo to na Masandra ya mati bagangi sur na stade. Tozui Rosny aromata. Tozui garçon na kese mukuna. Non. Tozui faveur mukoko. Ate et bouger. Stade la biso. Ate. Chilling tozawana ka pembe to nanje. Ko la taka nzamba ba chelonge ya Mike. Tozaka wana to nanje. Nzambe. Oh go. Voilà, tout ça déjà. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour regarder. C'était là votre humble serviteur de Karibashia. Rendez-vous à Kakamoko. Et il y a c'est le 19 mai. S'il vous plaît. Normal. S'il vous plaît. Vous avez marqué tout dans le loté. C'est là comme un donc, rendez-vous à Kakamoko. Le 19 mai au stade de Martyr avec la réserve de l'Éternel. Pasteur Moïse Mbiye. La vie, en fait, c'est logique, c'est clair. Rendez-vous avec Pasteur Moïse Mbiye. Mademoiselle Belé, parce que vous avez Belé, babi le cause babi est disponible na iliko cash nyonso na ba bank nyonso babi ma qui nous rendez-vous to luka nzambe nzamba ko muimoni sama. So on promet à libala, voilà promet ko bota. Babi il siège au milieu de louange et d'adoration. Il y a la pour tomber la romo nzambe. Donc so o yembi babi chanter c'est prier 2 fois. To sambela oui to sambela mais to yemba to PC Tony ça trône naie na yebi ke maman mo na robota fi maman luka visa Canada ozwa tonton mo luka boy donc tous allons les 19 un certain dimanche na stade de Martyr avec la réserve de l'Éternel pasteur Moïse Mbiye babi celle contre tous celle contre tous au revoir pour ça la ngai na limo pinzoli na ngai la feti na bango ya lelo baluki mama na ngai albito azana ngabo na biso au revoir thank you bye. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Cams Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouignon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais demander. Baza, besoin de ça,
pédicure. Donc, une seule adresse. À côté boué, ma salle pédicure, ma colonios. À tous les problèmes, on m'a collé katana. Ah, on a Cap City, Brazzaville, na 123. Avenue Ampère 123, commune à Bakongo. Ah, on a Bakongo, tout le monde. Ah, on a mis un péri et tout. Donc, ça, on a un espace là, on a mis ça là-bas. Donc, ah, on a décidé donc. Manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mi tout cas. On connaît la perruque, tout. Le maçon à voile et ça la casse à la vie. Donc, une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyaye, Maraboueza.